Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, Monte Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, ma diaspora partout, confiance, la fidélité au Sarabiso, édition Mnasika, Yango Oyo et Bandi. Mbonda, Écolo, mais ma bino, l'Écolo, makasi. Solinga culture, Mboka la yote, vous avez Moutakokufa. Mutu alinga kitira mboka na été azali mutu ya kokufa. Pourquoi na bango bongo? Parce que tous ba bantu biso ba congolais tous allons diviser na ba ethnie, tous allons diviser na ba coutume ya ndenge na ndenge. Et ça mutu omiye bake ngai nazalaka mutu ya école hôtel pas na biso na coutume na biso esengaka tel ba respect wala les permettre les congolais à vivre na vie moko ya kitoko. Mais tellement que tu bossana, tu vas baby sa culture na biso, conséquence de l'oyo, au mona, nous sommes commis na désordre, nous sommes commis autant moussama na divagation. Mais étant que c'est que toyeba, ba origine na biso biskeli to utaki. Ni oye sengeli congolais asala pour que azo vimo ka malamu. Tout ça activité belé, on crée entreprise na yo, mais rien ne marche. Autant que ba kelasi aussi risqué, mais rien ne marche. Et ensuite, on va que les alités. Mais on va se voir. Les qui ont une. Bon, on va comme millionnaire. Bon, on va comme mandataire de l'entreprise. Bon, on va passer au gouvernement. Les qui ont une. Tant que vous pour l'équipe, on va mailler. L'équipe va faire innovation. Mais il y a un autre marché bien. Pourquoi? Pourquoi? À l'époque, il y avait ce problème des village. Au commun qui ba ancêtre ba ko bimela mutu mo la katia village ba talisier eux c'est que sala ou bien c'est que sala pour que changement ekota mais là on va express c'est là et bunga ni surtout to mbi ko emboîter ba bloka libanda ba bloka ba mindele to bo sala ni surtout pourquoi il faut toyer baké to ali ba africain to ali ba bantu aux autres politiciens aux autres pasteurs aux autres canadi parce que même Jésus-Christ Yambo akufa matali kolangomba atiki ba porte na se Zamba saki be capable de utiliser ba ange elle est capable de utiliser ba ange n'enga utiliser bango na tango ya Marie pour sa zemi n'enga pas utiliser qui voix na ye ba ko be utiliser même voix na ye otokala like baba tsena na Jean-Baptiste voix bibi kolobi wana mwana wanga wa boligo mais Zamba utiliser qui ba ancêtre de Jésus-Christ entre autres to monaka Elia Bibi non j'espère na Elia Moïse peut te Pierre le qui a bi mokozo za madame to tonga 3 temples awa et 3 tentes awa moko ayo moko Eli moko Moïse mais sauter la Bible ba batanga Bible ya bike Eli Moïse ba li ba ancêtre de Jésus-Christ mais ya yo ce problème be banani ba bimaka pour ko réconforter yo
ya ngai pe ba ba ko conforter ngai est-ce que réellement to tambwisa maka ndenge oyo boko sali ko senga ou to perda ba valeur culturelle la biso ya ngota de likambo voilà bosa bele bosa na ngai na ngonga oyo na yebi ke bozo ya télécommande no botsela c'est est surtout que mbonde ko yo tango beta mbonde zo beta zo katsa bibale bisobe bazamba bamboka pour que sango ekele partout bato bosa ba Europe bozo d'absolu na YouTube bato bandeko na zela Blue OTT international voilà bozo à temps réel à rapport ba chaîne ya TNT Otolekala à la kata République démocratique du Congo beaucoup plus ville province ya Kinshasa mbanga ebandi mbonde ko beta balele aussi na caméra bisala kitoko ya mwana mboka Wilfred Samba pe Benjamin Kilunga sans oublier ingénieur écrit peut-être à Orasibir niveau ya réalisation pe régie finale. Si ce plateau dans un beauté dans un grand maître guide spirituel Orazali guide ya ba te belé la kati mboka oyo ba politicien ba pasteur ba te belé azali guide spirituel na bango donc ezali bongo maître Faka autozali la kati plateau boyebiye bon la pe bosiko la pe ba activité bini la ko sala récemment awa na niveau ya Africana Palace la culture award comment est-ce que awuti ko zala donc ko pareil ya culture award donc il y a simba qui m'a solo sur tout la culture award bon autorité bini bazala ki wana ba cause ya ndenge na ndenge bazala ki wana ba valeur pe ba respect ba pesier yango ndeto e kamusi mbonde ekolo tobi non to kotika likambo boete première photo mona un guide spirituel niveau de la considération o ba autorité mboka o ba millionnaire na mboka o ba artiste bien na mboka ba pesa ke pa na ye pour que ba ko répondre présent les sikala ba zui ba brevet ba zui ba donc il va bloquer ndenge la ndenge tout ça mettre Faka le au la plateau tout ça ko sonner directement ko ça mettre Faka la plateau na yambo to banda masolo ba ko pesa ba grand respect pe mbote mettre Faka ndiko répondre invitation na biso mbote diwa mbonde ekolo international même les banda mboka to landa ngo surtout ça à partir ba YouTube et Blue OTT international temps réel oui même na Paris to landa ngo même na Chine na Dubaï partout to landa ngo même na Égypte dans une Égypte na Israël pe to landa kiango et ça vous met le mot tango na mon invitation na o na ça nga pe plaisir pour la première fois na likiawa na plateau na yo pour félicitations ndenge mambozo kende mais na osenga bato ba sponsor ba soutenir yo vous allez bien pour yo tala mara déjà le banda mboka trop merci beaucoup ba oteka publicité na biso parfois ba masanga na biso tantôt ba réseau na biso so déjà ba che sponsorisation awa na katia même à Maya Pamba même ya Maya Pamba ba papa mouchoir on se te permettre aussi voilà félicitations continuez bongo nzamba pungutule ndo acha loboko abatisa osusu ingeta merci beaucoup maître Faka c'est tout vraiment to luka ki yo trop mozali trop absent la katia et puis Martinique Congoboni ozala besoin ba congolais te comme ka besoin ba Talibanda toni mais aujourd'hui ça d'abord avant de passer la question d'abord la vidéo que d'abord on va réagir totalement activité au sala aujourd'hui cette activité moni ne kuna na est-elle vraiment culture awa tout le monde autorité bele ba sikana déjà aux hommes de les maisons de Kala tout dans quelques lignes quelques minutes comment est-ce que activité les alaki et ça peut pour que tout mettre dans solo au Italie qui dit avoir peu et ba valeur culturelle là au pays ça vraiment la katia et puis de moitié Congo en qualité à guide spirituel moi je vais mettre sur élément pour que tout côté la mettre Faka sur la président au Italie beaucoup plus ça mais ça ça dit que ça qu'on peut s'abonner pas congolais belé c'est parti la régie Abenginga, papa a un tchanga tchanga. Pourquoi plus 243, 85, 12, 45, 6 et 1. Plus 243, 85, 12, 45, 6 et 1. Voilà. Donc, on a mon arroyama. Voilà, donc on est fait. Abenginga, papa a un tchanga tchanga. Pourquoi plus 243, 85, 12, 45, 6 et 1. Plus 243, 85, 12,
45 601 wana kozwa ngambo voilà donc ngambo na koyamba voilà donc on est fait kuku pemba tozani awa Kota président Faka le mystérieux Kota Malumba le président voilà président Faka le mystérieux Fantek de l'événement avec DJ oui yo biso tomo pirater biso tout so ngo so ngana Instagram na comment mettre faka pentacle pas mettre faka pentacle faut que Instagram même na Facebook na mettre faka pentacle mais so bimisinga to bimata ba 100 ko mutwali mbongo na kombo na ngapolo ke na problème so ko ngo so de retour sur ces plateaux exceptionnels Yambonda Ekolo magazine d'actualité botikola na activité munina kiti awa au maître faka à qualité à parrain à qualité à producteur munene. Ok, c'est qui Kiti Awar et bête 9e édition avec impact et idéologie. En tout cas, bravo, bravo, le maître Faka. Alors, maître Faka, tout le monde, la Kiti Awar, au Tédéon, la 9e édition. Mais tout le monde, niveau haut, 9e édition, salami, participation, et bien on dit Kolo Makasi, autorité en Boka, Grabonne en Boka, répondre à l'invitation, répondre à présent, tout le monde, trouver Pessi Bango, Sikana, considération, valeur, autorité, Pessio. C'est écrit en haut, Ezali, Nini, dans la caméra, mais quand on explique les Congolais. Le président, c'est d'ailleurs, donc parrainé, qui dit avoir 9e édition en haut. Pourquoi idéologie, voilà? Moni, na vie, faut oyer ma cambo ya science, oyer ma mambo spiritualité. Au moni toza bateau autoroute bamboka. Ngali na roza la pression, on se balance non, le Mali là. Non, Mali le goût côté. Ngali ngana lo ba moto selon ndenge ba maîtrise nanga izanango par rapport au moni ngana maîtrise spirituelle et mukete. Tina comme na kin a na sunga na paralysie mokonzi so na tangi kombo ne paye ban naye mais comme si vraiment na tanga ba kombo ba tuté po nga so to traiter na yo secret na ngeza na yo so to traiter na ga caméra réalisateur to zaka na secret biso mbali donc makam na nge simba ga mingi tango zo simba ba to ba zebele ba to so ba za ba camarade ya ba to oyo na salisa et simba ga moni ya maître wana aza vraiment responsable aza vraiment na makambo droitier normalité tia zabu makamone ratakate 100% iko za 99 on a gagné moko na pola donc ate oye na copie poison oye na copie protection attirance à finance abondance na za fort côté kuna ya moni ke taba ba pesa ke invitation bigi wana vraiment za maître oyo ya maki on a te lokola ba pasteur musu na maître musu ba lika na plateau na bino ba sala bon makambo te mais trop de théorie mes pratiques ce qu'ils ont moqué. On va passer une confiance, mais merci à mon colonel Patrick Kyungu, Dengazalaki, mon docteur Chamara, n'a pas presque Bazaki Makasi, merci à mon vieux Vital Kamere, Denga Pesa Gibiso enveloppe, il y a soutien ailleurs, et ça l'a déjà bien qu'on soutenir Batuoyo, et à Mboka Nayo, Pobiso, tout ça, Congolais, le Golaye, à Pesa qui paie mon enveloppe naïe, à 100 000, merci, ceux qui événement Yesusu. Continuer comme ça boula mouana merci na ba oba pesa kité pour événement musupe zo ya kala mingité wana to kobeta on a katikati merci pour la première question autoninga voilà tout fait défiler mais dire maintenant défiler sur l'élément là ya kiti awa tout bozo mona ba de comment c'est kiti awa ezalaki sikala bon mo lipe to mo lipe bash mo ba kobela sikala qui mettre faka donc étant qui vraiment mutasima comme mettre faka donc tout ma question moko oui ba problème nini to ba gamme nini vraiment eux ça là que congolais aya et pas na yo à retrouver solution pour permettre à peu de confiance à Makasi. Mon spiritualité est un robot tama. Spiritualité spirituelle na mystique est la tête que yo okoma ko luka yango yango mo fo luka yo. Bola mo luka ka muntu musu bokana gite na vie.
ke ya koki obongisa famille mais ndima te ke azalaki mutu likolo boye mais nzamba asaleli miracle akoma pe ministre akoma pe mokonzi akoma kosunga pe bato lokola biso en spiritualité tobotamaka nango nakoboya yango mais yango moko ezongisanga susu ke ete yo comme oza spiritualité ezonga na mboka sine bakipese wana ozomonaki nasali barecherche na nga nakoki makambo na nga na libanda nde natambolaka bato baomona mpo émission eza molai na katikati mpe bato baomona par rapport ya confiance oyo ndenge nasalelaka bato makambo so erataka te siko bato bapesa confiance te ndenge nini diwa mais côté la psychologie OP ba congolais bingi pe ba bato be comme ko lela bi que non donc il pas guide spirituel to bali makambo mais au moins ba condition a pesingai au moins ba condition mobeka pour comme la place mobona katana de manière que dans la perdant alors to yebité azila ba condition o ya marabu pesa de butu avant au bana musala na ye pour que butu ay ba kitela dans sala musala oyo avec ça donc comme atina suka pour que même la milieu azala de suite spiritualité eza na limite te eza siko selo ya bato bozo kendaka na bango bamusu baza ba limité na recherche ya kaka ya Kini baza ba recherche kaka ya Congo mais ngant sikoyo recherche nanga na kendaka partout Israël Dubaï Chine na sala pe ba recherche kuna libanda pona za chercheur yamba benga guide spirituel vedi na laksaka bato nzela bato balandanga mais siko na sara mingi trop TVT sona likina TV par rapport ya kilo na yo na valeur na yo na o na mona libanda mboka. Merci beaucoup. Ezaka raté par rapport que faut la guide spirituel to za danger faut za kama ndefu to za kali bumunene yon de grand maître simbe la rabatu même Jésus abanda makamona bomona muke énergie za makasi. Il y a 12 ans déjà ça ba miracle bakasi. Même ba Simon Kimbangu de tungu noa ba papa di ba Simon Otoko ba Philippe Mbumba André Machua ba papa toalani bazaki te ke fo azakali bumunene pour science to mystique ezaka déjà makila muta ko zero konda azo gagner pour brisa zaki nzoto muke mais tout monde pe na film ne azo gagner ba voilà et ça normal na spiritualité tango zo pesa mutu confiance il faut que tu la agité que tu la pétaité que tu la pe master pour mutu soko za masse mais ko takina be fiance na biso po biso makambo simbaka ata ka mettre wana comment voyager ba avion trop ko kende ko zongaka ba ministre ba pesa confiance ba konti ba pesa confiance mon gars pe dans mo fita ba de numéro na ngai ko bimisa kambongo mo banjolo ko na ngai ko bimisa papier tumbami ana koma na ngai maître siko comme ko ta réseaux sociaux a comme ko bomela biso musala ba to mona ka yeza mukolo yetis to pese confiance ba domaine tout ba ta le côté ba côté pe même côté avec ba tous les domaines ndé mona ba domaine nyonso mais na ba pasteur ba charlatan ba kotito mais na biso a maître to kotito pour le moment là nous faut on dit ma maître o ya simba ba colonel oya simba ba autorité oya simba je pas pourquoi ba to ngo simba bango bazamba relation so ba bango zo simba te so ba ko kina ko ndenga bututi et même ndenga crime ba luka yo so moni ba confiance oyo mutu na ngai ya listrelenga grand prêtre ba confiance oyo l'état congolais pesanga ba vient caméra kabela nga même ministère qui tire ma peso confiance tout le ministère qui alors c'est pas stratégie no créer la quelque ministère peso qui tire so ba pesi ministère qui tire peso confiance si ko zo mo ba je ba signer que ngala za parrain na place ba papa nyonso wana pardon ti RTNC le kina RTNC na yebi que réalisateur no za makasi a remona ba image wana RTNC na monde déjà sur l'istrengo pour za makasi na tala yango voilà au monde RTNC voilà so RTNC ba cha eloko na ngai on a bimi producteur ce que confiance wana ebi faut comprendre chaîne nationale les ba chaîne wana musuté mais quand est-ce que ba force oyo ça musala wana oui le congolais a perdu confiance à trop peut-être comment le la autorité mboka a perdu confiance à trop mais est-ce que mettre fort à quelqu'un guide spirituel azaka pour la autorité à mboka ou azaka aussi le petit peuple autonome ba ko a besoin ba ya faveur ba travail moi pas est-ce que ça possible pour se rappeler bango ouais mutu nyonso akosaje la lumière na yi mais siko azala ba famille africaine za la rande bazokola déjà baza bato musu ba tia ba kombo na bango déjà na nzungu vedi mwana oyo akozwa te mwana okopela te il faut to tia éclair na vie na ye faut akufa ti bongo mais ça ba lumière mususu bakopesa yo purification ka pamba ozongi et que ça bien ya moni ke bato ba faka cher kokuta na mettre faka faut $1000 non 1000 les pour na petit peuple té 1000 les pour na ba autorité pourquoi bango pe baza bato grandeur na ko 5000 mais bon on est timuke il faut kuta nga moni ya betinga carton ye mo ka belinga 10000 avant kuta so nanga voilà ozo mona siko ba 1000 wana tchaka te pour na petit peuple baza bato ko aider 8 ans ozona mokonza mboka po ba peso makambo zo luka fo bonsa makazu na zape mukete tango na futa ka billet nanga na kende ko sa recherche nanga ko zo temps er moko sali 4 mois bimanda moi cité par rapport pour énergie nanga ezala toujours motivé na rataka te makambo na sala papa ngalinga kombo nanga ekena ndanga mabete po so tia appel normal direct na chaîne na yo ndenge lekina ba chaîne oyo poza ya grande o tiko yo kate muto lobiki nga
na lia mutu mbongo nga na skoka mutu non même na poto prochaine na yo tina poto batala yango même na internet ekotaka na lingaka siko place na za na tambo na kashinete même si tu osara bambute to kota pe oh tambo na karbo ya filmer ozo banga na timitu na yo mutu kate na ina monto sans kashini naza libre na lingata tambolaka nata bato yebike wana mettre faka bato muso mona bapesa bambote na nzela po na likaka pe na lingaka TV mingi te mais na likaka pe boyendo ba conflit na lingaka te sikona sala mutu makambo de ndi po mutu ko koler na nzoto ya makambo nango salaki esimbi te mbongo nanga so na ba grandeur on atambolaka na monto pe air moko po na bambouteillage po na yebo mo fa mbouteillage tiki mutuka moi musika na zupe monto sans kashini alitango sala mutu makambo bo pesaka bato nyonso confiance te mutu na azosala mutu makambo faza na rami na mutu na ye vedi ayeba kosala voyance pour mettre eloko liboso to bandaka nanu koyekola voyance vedi oyeba mutu ayekoluka yo aza na problème nini avant ke yo yebisa ye il faut yeba ye déjà partir à voyance connaissance eza jeté na kati ya ki pastoral ndo monaka eza na bato mosusu bakota ki pasteur na effiance kiti na biso te aza na effiance na aza na bato aza na population ayebi bible. On se comprend, mais il y a des guérisons. Quand il y a la Bible, il y a des guérisons. Guérison peut être ta manango. Là, on se dit que tangue là yo, biloko mike. Asim bio quand on tape sur une c'était mobo obikipé, mais attends la classe té. Baza pe na bambetenge. Ay moto pe outi autorité yeko luka pe makambo, mais moto la tangati. Mais moto sele makambo poste na ye. Et yango ba théorie na pratique et ça même côté. Moto so ko tie ba théorie po tangi chiki mingi. Azo expliquer ba ancêtre oyo, comment on est un tel, jean oyo comment on est un tel. Mais so pesika musala boye fufu ali mbonga pamba oui ali mbongo te mais akokinde ko sala moté la kokite ali be pamba limité mais nzo ande science ezara okoyeba na yo nyonso mingi te mais oyebika biloko eza sir na oke na connaissance na moni neti ba na Dubai na kendaki bato ba kenda Dubai ba yebi na désert mindele mo bazana bateka la connaissance ya bateka pe islamique ya connaissance pour ezamboka na bango ba arabe mais ngala za près il y a kaka connaissance oh na kutanga ngonda 2 semaines pour ça nanga eratakati osomona naza na connaissance tege na bana koye ko na koye baba ange baba entité bo non ndena kendra na maison JVP na France nazaka droitier ko somba chaînette nanga ngamo na ya ko vibrer yango ke a chaînette comme autorité sur le pour na protection pour na tirance pour na finance pour na abondance pour na kodia pour na kutu pour les lembongo na yebi ba entité ni to ko coopérer ba fa na kati chaînette pour le na kati parlement pour azo ekotito. Vous comprenez? Na carte parlement, na gouvernement nyon surtout le bakaka. Tout le monde parlement na gouvernement nyon. Même les entreprises trop partout. Moni mutu so bandi déjà ko kola, bandi ko mona mbongo. Okoza su bongo te. Vous comprenez? Tango déjà ozui mbongo. Na ye moko sata ko molandela yo. Pour ça pour ça protéger. Na ye moko fa. Eza ti contact, ya ko lika force te. Eza automatique vraiment que eza normal. Comme elle eza normal qu'il faut la protéger. Surtout umela. Mbongo eza déjà satana. Donc on joue encore bosso côté na bar obimasu na ngote so côté déjà la place okenda ba pe kala yemba ngwabi bon la kala wenzi eluli ngo ba commercer ko zo ndako so ke ba place okenda na ba place bien comme exemple pour man banane place okenda na ko tanga pote ta publicité pour ba pesingelo hote mais so fan ba place on ba lixi wana vedi so monika basi e bendaka yango mona ba to muso za la mais maboko nezi ko toboka par rapport à ba femme de nuit mari de nuit concept wana na mutu nyonso na bo jeunesse akota nango okoza no millionnaire mais na tonga mais makambo nango aussi mbatendeni oza kimia te il faut ba memayo ba koma na guide spirituel voilà pour na kati déjà mutu so comme na mbongo comme na docteur ni moko on est psycho physique mais guide spirituel c'est devant c'est comme mutu azala makambo devant mutu ça va faire na important guide spirituel les années azuka mettre faka bon mettre faka guide spirituel a rejoint tu pour l'importance nini parce que ça dit balar na ye a vu déjà poste la musala a vu poste la gouvernement a bien a créé entreprise na ye le quand on a créé monde école za libri parce que on a besoin de guide spirituel pour quelle raison pour quel objectif puisque tu as ça la badaki yango la guide spirituelle mais c'est comme le makambo stiko so guide spirituel au côté makambo nga po na gagner ligne et pas na yo intérêt ya muntu nzamba bosa na batute nzamba ata osale lié en partie osungiye na mutu opesa ki ofele 10 francs na yo okita o matana se moyi oti ozanga ngote lokola satana etaki ya salaki nzambe bolamu tang babwaka ki na se mabela senga ki nini ke zongsilanga pe bolamu na nzambe bina tikelo mokili me ba na nga moyebo mabango okoboma nzoto moyebo ma ami ezati meso babomi déjà nzoto kasi ami yango et comme déjà na problème ata okendo nzambe est-ce que ozomi mona susu bat bazo ebo susu intérêt yango wana tango comme déjà kilo balobi kaka te fo za mutu satana balbite ok na l'église na binote pour un jour l'église au mikolo ko na 20 etika ba okangango
tantôt 20 ans ebele kama makambo to lobi po yo za ntamula ina mukilo nazoyeba déjà très bien bato muso abotama muto mbongo mais za ntamula ite eza ndenga spiritualité basala ngo okoki osengela na bantité na yeke bosunga mwana bino aza alarme akoma na 20 ate aza alarme akoma na 80 ate etake sozo stonga ja betage esengaki osilisa ngo yo moko vivre olakisi bana oyo na mwana oyo na tikeli bino héritage oyo yo kosala boye soki na zate un jour boye boye mais omisi ces étages te lokola ba kester ando sala nini bon na iso bengaka Maison Blanche. Mais atikali kolia yango te tala ndenge komi atikoli la mbongo nango te yemo atikali kola nango te ce avantage ya mbongo yango ezani yango babengaka force na guide spirituel bakola kisa yo attirance pour to sana baliwe bele na vie liwa mseko ya accident mais comprendre yango déjà obomela yango moto oseki yango na kana sepela na vie na nga camere ti ala ta chapele bongo aza chercher aza pena bukoko na biso na vie soko lingi o mela force ape miso makasi okotonga ndako na yo mon frère mais bato zo bete nango calcul ye ni wana azela to so lié kala mingi te biso to tika na chaîne ndie to tika na makambo boy ndenge comme na makambo na yo quoi obandeke ngo na pasi mais ce que yo zo ba kana no sambela au nom de Jésus nzoka ndeza kana tamu nyoso za chansa oya koma makia kozwa kaka on comprend yo so kantene ngo kena na passer ne pasteur apesi yo te ta ekokaki par rapport à l'église na concentration de discipline le balani kana tamu et balani yo so quand il passe ta foule yo été nzambe na pesi yo pas passer à kabarana nte et puis va passer wana ba ya kulugana makamna biso ba protection pour aumela ba ya kabase belé al na sens où en tant que commis déjà na mbongo faut ça guide spirituel ba fongolo miso ndenga beaucoup na yo po ba paso boya coutume mais ce pasteur à Bali comme si mon frère Utobala Marcelo si qu'on a famille wana ye akosa so ka pesa ki makazu te to a pesa ki banzungu te le photo donc libala d'abord madame bani ya coutume c'est la coutume tu comprends pourquoi boya rasiko coutume ya biso poison ça va kimbangu place na libala siko ça ni coutume kaka coutume te so ya boya mariage coutume ki mbala moko ti so to ke libala so za coutume siko yo pourquoi siko yo donc ki bango la bébé ça coutume libala za kula on dit spiritualité za vaste bozo ki mama kamso bozo boya coutume mais zo ngisa bino kaka lelo bino mono ba kati l'église bokoti si ba fanti lelo ba pasteur mususu mutapesi 2000 fois l'église a bengani et tout le monde ba image pasteur mususu ba kati église ba tosobi na ba ko niko eta que Jésus ye moko nanu mutu aza vraiment guide spirituel atikala ko sala ba bêtise ou na kati église abincha batu ye kuto mona kuto bato teka na kati église libande église a bengana bango donc leader ba guide spirituel c'est Jésus Christ Jésus Christ le leader na tout numéro te ya bisoté ya batu oyo ya batu baza ya mindele ya biso ce que ça c'est moi qui m'a dit tout mon mais Jésus pas un prophète ou a été le spirituel oui azal le Bouddha parce que ba photo là tout le monde là on tout ça ba voyage ou que la photo de la Chine tout ça donc on a ko ça ça peut on a Chine ma vidéo au monde on ça c'est bloqué ba chinois ou bien on ça la ko ça maïla ba deko église est différent église est biso photo sur la coutume na biso to sur la mais cherche esprit âme esprit qui paraté esprit monsieur la Chine et ça s'appelle djinn Chine entité Chine a sali op maladie pesili sur na carte ya esprit bango nyoso bazala ba norme moko mais na carte spiritualité faut toujours ngande bukoko poto zwanguya pour lelo même iso bandi ko sambela ndenge nini et to tio zo force ko sala ta bouton te ta tongate pourquoi na carte prière to zara na profond o ezala bantité so bo sa prière et comme la fond ya lumière o mona raso balongo la mutantité mona noir mo zo bima na kati ya nzoto na ba vision on se comprend eza blocage déjà tu as beau biso ba entité na biso baza ba prisonnier spirituel on se landa baza ba prisonnier spirituel pourquoi biso to sambela bango te moi ko sa miracle ezate et tant que biso to koma na kati ya Afrique au mona islam eza makari eza rose ko eza gagné danger eza catholique eza sikoyo tant que toza ko panza na bongo eza lokola papa oyo asangisi bana ndako na ye bien te apesi bango éducation ya bien te mutamta obando sala makamu na ye bango ya kotikeleka biloko ngaza nga ndumba ngaza nga criminel ngaza nga moyibi sikoyo kati ya ndako wana papa akote ya nini na bana ye pozo lia mbongo bana wana yo niklet yelanga mobali aya kopesa mbongo sikoyo na kati ya ndako wana eske éducation eza kasi neti na biso bafrike toza na éducation spirituelle te yo mozo comprendre ngote et tant que na kati ya Chine oui ba école monsieur ça ba musulman baza ngana kenda kuna na di moi qui tire ba chinois de dominer na kasi oyema ko ba ochechuma boya kyango achaki tokti président oya ko bana Afrique ba ko zata 5 so bandi tokti ke na kati na biso to lingi so église ote total nanu dans 5 ans on peut sa raison
omona nde bamindele sikonde bakoma énergie na bango komo diminuer lokola ngungi énergie neza nini po avivre makila te bongo vampire makila bekaka sikoyo bongo biso sikoyo na spiritualité ezalaka prière tikokumisa nzambe te nzambe alobi nini apesi asali mokili maintenant intérêt fo bodore ete est-ce que ndenge bozodorele nzambe est-ce que eza vraiment bongo oza sire bato tosambelaka banda samedi banda lundi ti dimanche chaque jour bato basambelaka mais pourquoi bazozwa guérison te na makambo sombo teke kosambela ngo eza ka pasteur nazonginda kaka oui ye pasteur azosala comex na ye pour muta kocha makambo mobutu aboyaki na l'église tant akoma na deuxième ligne basala élection aya kontima l'église pourquoi ba pasteur bateya bato na kati église ke ndete osaboye bondi mobutu boye tango esalamaki mobutu aninga baluka ekomi retard alongola l'église wana yango tozoba ye moko alobaki tozonga bokoko kitiri na biso ozo comprendre oui siko tango tozomema spiritualité boye tokobanda betaka santa tozala na biso kwa boye toti osala ta avion te même vélo ya pamba te osala te lobaki vélo mais bosala yango na mayela mindele babiloko na bango matière na bango mutu parce que mettre faka donc c'est vraiment obligatoire na mutu abandi ba faire besoin qu'il fasse la guide spirituelle na de manière qu'il a la protéger aye baka commencer ata oza ministre oza biloko wa libanda to boye yote po bango nyonso presque place wana bato bakufaka trop oui faut pas se protéger pasteur akosambela na ye po pasteur pas se protéger pas banga bande banjele bazo ebele azo vivre ne kitoko oui oyebi pourquoi na kati ya bible bango balobaki 10 commandements soko tosi nyonso te même 1% ya commandement ekata yo mosiko yo tse 10 commandements mais oyibaki mwasi ya moninga to oyibaki mbongo na gouvernement ocho 10 commandements esimbi soute po 10 commandements pekisi biloko nyonso wana kosi mais na biso kati ya spiritualité makoma eza bukoko na mystique ya libanda bakoyeba ate osali no masumu mais bakoyeba ndenge ya kolongola yo bato bayibaka mbongo bakoyiba oza motu ngo purifier yo bakoyeba ndenge ya koprotéger yo po balongola laver yo botela te aite mais botela nde valeur na nga baministre bapesaka nga babazoba te batamboli pe trop mais tantôt bazwi bachance wana te très bien ozomona très bien yango nazo expliquer ke na kati na biso mindele bayaki na bible na ndenga petete bayaki nango mpe na masasi osali baje babomi bakomi kotangisa mpe barenseignement ya catholique ya mission nde bayaki na baarabe nde bayaki na Zanzibar koya kocoloniser biso lelo mpe ekoma mpe bato bakoma kosambela bango mpe bien ekoma nango normal topekisi bango te mais bapesa nanu 5 bazongela basimoki mbango bamamaki pavita bane makela bade mabwaka bazingagola bachino bakongo chino mbengu papa padi donc bato wana ya makasi bansetre na biso baregetaka eyebi ke bazilaka biso ka sima mokongo ndenge liwa ezalala moto sima mokongo voilà nozozongela yo oui nayebi ke bon nanga baleba likamwa moke bandeko na ngai toza kuma mpe temps ya kotambola mokili mais c'est comme si que makambo oyo guide spirituelle maître faka zoloba eza makambo oyo na sobe ko s'appelle allusion. Il y a une fois à la Asie, la Asie, on va découvrir d'abord tous les leaders à ma casse de l'église, d'abord asiatique. Les leaders de l'église tout semble asiatique. Soit Jésus-Christ asiatique, aujourd'hui prophète Mohammed asiatique, Bouddha asiatique, oh Mouni asiatique. Alors, ceux qui ont la carte d'Asie, on constate que bango moko ba asiatique baza d'abord ceux qui peut-être aux villes comme Bolo ba Chine wana aux ba Thaïlande wana on voit que Bouddha ne ezali ko dominer ba église nyonso ba pa côté pa la bango Bouddha a ko dominer donc si 100% religion et pas la bango 99% bien 98% ezali ya bango moko ya culture na bango ezali ya bango Bouddha ko mona ba c'est ba ça Bouddha partout na bandaku na ba immeuble ba ça ba Bouddha ezali wana. Chose contraire avec biso ba congolais, avec biso ba africain. Qui tire la biso mais c'est pas comme la biso, ça sur impact beaucoup de mboka oyo. Le contraire c'est que Zambé ba paya et dominer Zambé la biso musika. Donc Zambé la biso amona raliso souté. Makambu pe au guide spirituel azolo ba sika oyo. Que est-ce que réellement c'est que le kola lelo OK. Zambé la biso to chaye mopanzi. Bon quoi quand to boka ko musika. Est-ce que tu as une solution au problème où tu as un mot? Moi je crois que tu as une solution. Pour toute la solution, c'est que tu as la mission d'abord. Tout ça, Zambé la mission de la prioritaire. Même si par exemple, Zambé la mission congolais d'abord, la mission d'abord prioritaire pour que tout le monde ait la grâce avant que la Bible ait contre la Mboka.
c'est pas le bête. La question, moi, on a tout là. Très bien. On a tout là, on a bâti. Tout le monde a partout, on a un événement, vous avez une autorité, vous avez un conseiller, un généraux, un ministre, un mandataire, un membre du gouvernement, vous avez confiance. C'est comme si mettre des FACA, vous travaillez dans les équipes, vous avez un petit peuple. Parce que ce qui est petit peuple, on est de l'autre côté, malgré ma bague, mais l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin d'écouter. La condition est que ça l'a été, ceux qui écoutent les gens, ils ne pas les au PC, la condition avant à se préparer à avoir des résultats sans problème. Oui, je sais déjà que je suis responsable, je suis responsable. Je suis responsable. Vous avez un bon côté, mais tant que vous êtes responsable, vous avez déjà la manière. Il y a quoi bagena ça appelle cop na responsable pour responsable yazaka mutamande futende na lubaka pour tabape za mandefu ozo point mutuso mona libu munene mais za responsabilité nga soki mutaza responsable aza déjà na avenir na koyeba ko guider yeti soki azalaki mutu chef du quartier na ko comme CP ministre na yebi biloko to sala kana biloko to sokola kana ba prière banda kotanga pour amata malembe lelo pe biso poto koma bongo pe to bandaki pe prière malembe ezaki te mbala mo na koma ki makasi. Non, on a comment capacité kotanga, ko maîtriser quand même déjà na botama na makila, mais si ko na makila on a faut le capé ba recherche al banda, on faut bête adversaire, faut y ba point faible naé, depuis na tambola mindele boye, na mon mutu nanga faut ma merci ngozo lisque ba image bongo, ma merci continuer ga tika le mais on nga bongo pour batu ba landa. Donc et ça va bien pas bien binote ba déranger ngamoko. Non la ligale ku janga ku on est des numéros mozali wana. Voilà ça à l'aise. OK. La bega kaka yo moko po ba za problème a bengi a toute la question tout bon sur la besoin dans les calmes. Donc petit peuple quand vous êtes responsable de bakuta na mokonzi mboka faut makaso ezala. Na yebi otoko sala, ndento sala, pe mokonzi ozana posa protection réellement déjà utoleka awa ba poste mususu oyo kuta kicha bato yebite ya chanini au mona bo kotina kichi wana yo zaki no kutu fo matame o comme sous bloqué sous makasi o comme sous na frenange biloko eza vraiment ba pesi yo mokonzi mboka ko molinga yo mingi to mokonzi na yo ezaka ka batu te fu bazwa makamfu bazaka ba konzi non oza pe o sala moi égal na yo ya bien eza na venir o yebi ke o ko bengisanga partout te papa nga pe na wuti pe na se na mati déjà do balbi déjà soki muta mati faut ça pe copie na batu ba mata voilà on comprendre mutu musoko za makamaka cité mazo ba déjà qu'il faut ba pasteur ko do pesa makambu te bazo zika papa bazo binso ba la rabele bon biso mamba si au monde monte mais faut mutu nga bonga mati faut ba kina sokuta na responsable et ça là bien mutu de raison pour sa protection poste na ye kende na komi balongola ngate yango balukila nga na batu wana ngana longwa te nazala ga place oyo veut dire ko banga na yote ko tano agité ko ta kuto na ndeza mandefu te mandefu za kati donc naza mo bange na ndenge ki mokolo po naza déjà na incarnation déjà incarnation oui oui ti o mona boye yaka babanda ko kideyo balakisa onzela protéger biloko na yo tango komi place wana babetela ko déjà balingela ga yo tantôt na crime tantôt na kindoki tantôt na mbabele ko po ba fongolo ba ocho ba ibu veut dire mona musika ba cho aigle na ibu veut dire miso ze munene mais makambu ya aigle ozomona ate na moni di wa ko yilanga ba jema be o mi monele déjà mutu na che awa yaka ba biloko ngo sala wa no sali ate longola ngo tika ba je soko benga na ete o teyi mais mutu bon so moni déjà faut zapper moi eka pour mutu teka Samsung abo ma Samsung zaki daida mo sinae amiye ba déjà que ça mabe mais ce que tu as gagné à chaque fois à ça moi si n'anga ko changer suka na suka ngona niveau na comme bato bole misu veut dire so mo mutu mabe place na yo na ndenga maîtrise zani na fosheta mulai bende mo musika na ndenga respect ke tous à distance ce que biloko wana eza nanga ba cheneti yango yo mon frère cameraman babaki nango pe eza mutu muso lingaka ne ko kota ba biloko ya ba bikekote ba nini te alinga baki na cheneti obe montre ba we ba ndenga ko lakisa yo be cheneti na ye be singa na ye baza oui na relaxa yende ba memela ngo azaka na cheneti baki wana ate bungi retour ezate mais ozongi la susko somba ezate ko bungi pour retour no retour a ezala raté olungi ona za posa kodia kutu pour témoigner faut na lar na yo ba kusela yo pour témoigner mbongo benda mbongo so mondia mutu pour témoigner sengo déjà ote pesa nga 500 300 c'est que azasco a posa lia mbongo pour témoigner déjà faut mutu za ba 2000 ba 3000 pourquoi mbongo benda mbongo pour gagner de l'argent et ben de la makambo soki ya bi bongo sega zo skokeo obenga bomisa obatu pour ça que batu bakufa yo banda kolia batu mais so za lar na yo multiplication mbongo na yo et go sunga yo mon frère mais batu nyo sozo beta ngonga na za pe na posa biso te déjà na vie mort
indexation na yimbi toza déjà ba fort na biso déjà pour biso bazo na mboka biso ntondo pesa ba mayelo wana ke omoni ministre au match o boy mais biso peut to koma pe na bandenge na biso na déjà mpara na bana travailler sur na moto te ya on a comment travailler ngamoko na zo pe ba secouer par rapport biso c'est quoi ça déjà ministère déjà mais quitter le ministère quitter déjà vraiment peu de confiance vraiment c'est qui moi comment est-ce que on doit collaborer là bango comme même parler bango ba kamamenene tout cela vraiment ça déjà ministère est-ce que biso j'étais banana ba ministre tout ça qui j'ai ba circuit mais tout ça pour ça ba tuana ba ya so ba yebi biso ti mon yebi ke kombo ba yoka na bango mais okoya po okosala décider na kati na bino déjà ne bazo ya bato baza déjà mais kope to sala ngana diwa na zozungila yo na ko ti obetela ngona gilete na obetela ngona papi choté na obetela ngo didieti et ça ya biso mibale même oyina bureau na 13e mairie na za bureau na 13e mairie na résidentiel na place ya maison communale wana donc so benginga oyeka na maison communale ngamo na tindi bato bazwiyo tout ça masolo na biso donc na tia bureau place wana bureau déjà au moins on la rebelle papa la vie que bandi ko be bala na biso monsieur yoyebi ou tu ça la poto ou là na monde école à travers ba tarel na ba blues OTT international bon bandi ko poto zo ko sunga bango ya trop le oyo zakata Congo awa mais peut-être de comme ça atikali kuna na poto ou bien ça na Dubai ou bien zakata Australie aux États-Unis a besoin de service na yo sikoyo akosala ndenge nini pour que atteindre facilement et que même la musique a doit appeler solution mon service à ce qui pas là science c'est en limitité bagola que ça ndenge prière kosala na makambo ko lobate mais keka ko lobaka démon à mon IP quand même numéro ils allient oui réaction oui a comme dans son numéro quand même numéro na poto hein oya libanda mboka bato bazali banda babengela nga yango numéro na nga Paris yangona bako benga nga pe place wana nazo songa pe na 10e mois kosomba so ba chaîne tipo na zaka pe na mutu moko ati mais moi que l'activité le projet mon activité de décembre que ozo le kosim basiko ba comédien ba tout maître faka obi ko zali première guide spirituelle na zo mona réellement que akomi ko sala makamona niveau moko ba ko soutenir batou mais comment aussi d'abord avant aux problèmes de quoi la poto la numéro ba benga mais pourquoi aux souda idée ya ko sunga ba comédien ba tona tout ebele betalis que auto mo na comment est-ce que aux d'abord ko pesa ba trophée et puis ba autorité mboka ici ba terminer la mboka tu ko la comédien ba quartier zo zwango au juste aux luka nini pe ba ba batami na sima no pour que ba pesa ba financement ça ba kamabini ni bongo bon financement ngamona na za muto ba kodia isa mbongo na biso ya famille mais financement na ngape eza par rapport ya ba tourna sala misala ba obalinga nga kutuna nga senga susu na mokonzi na biso Gilwando fondation ya Gilwando Mboyo ya mama Deborah nazo ya kutu place wana pona ko cha lettre pona mona ye Gilwando Mboyo donc c'est là c'est Gilwando au silence Gilwando Mbolo po yepe asonga bato moni mokonzi Gilwando soki bato bagolanda bako comme c'est un message na solaki na mama Deborah mikolo cholika excusenga na senga ke service moko boye na nga fansa ba chef coutumier pour na guerre to zaki na moto cholika na esteleki année passée mais ba mère sikoyo mais Deborah bazo pesa min confiance na ba pasteur ke biso etaki ba pasteur wana ba ya pe ko luka biso soki makambo komi indeli bango na bandenga mystique na bataki bazwaka ne balinga basi ya bato etaki ba autorité musu pe balinga biso par rapport à poste na bango soki balinga fanda donc mais naza mana mère na benga ye na soutien na ye ya aide na ye pour nga ba soutien na nga merci na Constant Mutamba po tozozongisa ye susu poste na ye e kolongwa te peuple balingi mingi na kopesa pe message na côté ya Constant Mutamba pour naza pe na posa na mona ye aza ya biso nyonso mon frère courage na makambo zo leka nango étoile ezalaka na bitumba nango mais père Gilwando naza posa na kuta na yo na ebite po na singa ba démarche na kuta noté au soutien na non tu fais des mots de quoi pour le côté même la fondation Widal la fondation Widal baza place wana kwikwi des joie baza wana baza dans des missions baza kwikwi aza place wana mais oyebika ka iya ko lukate mama wako changa par rapport ya bato ba ko zo limero na ngandingi za wana za affiché na ko chape moi banderole na bango par rapport na nga bande promotion à partir de 10e mois pour décembre tozana ba vie na nga ba uza baladi sobe ba vie de loin ba sai déjà toza déjà na coopération kala mingi te tulingo bimisa date à partir de 10e mois na bimisa date nango po uzala na rotana voilà kuna jaba singa ngambongo ebele yo ebika ba rotana nous avons code ya biso banga te oui 1500 nga eza ngambongo te mais soutien pe ya bato basunga pona za pe na
na fondation nga pela sunga bofele quand même nazali ko la fondation identité ya zamo likolo biso to bandi kala mingi mais ça fait le poids de manière que le constat ba image ngona o sengela ngana na yo ali scribe ba image pe fondation na kindara nga déjà place belé voilà maintenant ba ça ba image ba fondation ba comment est-ce que le guide spirituel mettre fa ka ça fait ba action malgré ba de comme ça consommer la service et pas mais il y a muke ozwaka akina be ko ça ba action ko sunga batu yango na moni pesa li secret ko c'est que mais ça qui tire un peu son confiance oui bayebi donc c'est ça bonazo ke pe Lubumbashi na ke teka ba chaînette moto benga déjà teka les chaînettes il y a protection ba ministre wana bato ala na Lubumbashi pona yebi ke chaîne eta ma déjà partout ba koki ko contacter nga soki ba ko za poser chaînette ba mi bengela déjà na mikolo ko na ko za pe na Brazza de katanga ba benga na petit poison eza protection eza avec événement toujours meka na misuna yo ndenge za poison ba mekelio au moni pe ba liesio poison to ba ti protection ba to masasi mais le poison le poison pour comprendre ngo tche eza bongo bongo mekelo ko mekino ngo te o ya ba ndenge za solo le zo be ba ti contact yango bazo ko saka bango ti fo meka to ti ngala meki yo po meki to tela siko po yo ko banga ngala ko banda ko mela po omona ngo bato katanga baza wana bato goma na ko na katanga na fin du mois donc katanga déjà préparé mettre fa ka guide spirituel déjà kuna ba besoin de bosenga déjà pas de passer après OK na mbala moko oui mais OK na mbala moko na zonga des fois te po na koleka na chaîne na bango Nyota TV excusez ezaka ba ndenge ba confrère na biso par rapport chaîne wana déjà ba bingsenga déjà na leka na lobela po bato pe kuna baza pour sa protection na ba tirance na ba domination na ba finance na ba bonance na ba poste na bango ezala toujours na puissance donc baza wana mais des personnes de ba bengaki par rapport à ça déjà bato là baza ba millionnaire ba msope ba timo la libulu ya diamant ba mona ka biloko par rapport au diamant monsieur qui marizaka bukoko au mona ngo boye melimwe il faut benda ko na spiritualité to pesa ba chamba ba makazu po mona iloko na yo ozo or wana loko na petit na biso o seya tambwe baza ba petit na biso to ko beta masolo wana te lelo déjà basenga ba service nanga na ko beta na TVT ba fungwama ministère nyonso oza quelque part oza boye benganga tokokuta tokosolo la poste na yo ata olongwaki esali inane na ozongisa yo to mikangele déjà bande ava pota ya tango zi poste na yo ya bien na pekiso église te apesa bunduki te za bukoko na biso bakolakisa yo ndenge nini okosala po pota ya te place okangaki ba oyo zela ke le moment où nous avons la position bien Lucas déjà que très bien tu mettre faka déjà wana pour que on la protéger comment le lobby comment Lucas mettre faka Lucas OK ngonga ngo déjà et ba combattre c'est se protéger très bien merci na bravo réalisateur et ba comédien bravo masana bravo tout ta bombe ba kisensu susu ba place wana fanda yesusu apesa ngimo likanisa kotinga na bato wana merci mama Kalunga merci na Sila Bisalou là mon déjà message déjà ça va merci na donc il passait belé sur banjo tanga et comme moulai po TV Zangonga voilà belle vie pe buzala po y déjà kutuzaka déjà à mon appel à soutenir na be mission bande ko na ye ba mukwa tombolo ba mwana nzambe na sala pe mission et mon na kombo na ye ayebi yango quand même ba yoka na raté selo ne ba lobaka mission nango bo mona ye kuna ye koto à partir événement na ba yokana bon merci siko la ngala to c'est marqué la question tout là qui très bien ba bande ko siko baza siko musique kaza besoin service là lokola ba bag wala ba peut-être en Australie aza peut-être ou bien même qu'à la Congo awa aza la bandundu mais au vite au Kenya kuna talandio yebisa ya Alexandre Mindele basa fa chango po mission za mulayi bato musuba tala bandeli na suka ba koma raté musuna suka atala ki retard atali bandelité voilà mais siko aza besoin service là peut-être bag dans la diboui est-ce que beaucoup ko sur la musique capé au tineli le konaye par voir beaucoup de filles ko belé facilement na ko tindela ye na tindela facile na tindaka déjà et ça donc muso futi billet na yenga voyager wakati sinon na kenda na billet na ah bon non on a cassé que connaît on se saka au taper ba Chine le chinois na kete que la chaînette ba chinois ba connaisseur bon ata eloko moya muke soko ya ki gaz nango ba sombaka ba lingi ba science na biso gaz ça donne tout la photo ba Chine tous les aïs que connaît la cadre kaka sala na ko ça ba la bango de bango na zupe connaissance la bango pe na ticket di bango connaissance limité te ngaza muta bukoko na telemande na bukoko beaucoup on a pris ça pour les cabango pour y voir des hommes qui là pourquoi tu veux négliger beaucoup parce que tu comprendre yo moko nan so ki papa na bino za nzala na papa libanda za nzala so ko saka na lipa moko ya ndambo oko pesa nani papa nanga d'abord
secondaire biso siko bazo négliger bokoko yango zo mona ke bantité na biso bazo ça baza puissante mais c'est entre bino mosiko ba guide spirituel est besoin de tenter au créer le cas ba atelier mo ba conférence ko benga ba ba ebele bote ça valeur bokoko na biso bo sala ngote pour la nini l'état na biso balingi olandela biso bato mabe bamba mona na biso ba magicien yango na biso na sola na maman de Déborah Guy Luando il était papa yo za magicien yo za ndoki na za magicien te to la ta signe rouge po za signe na biso le fait to kufa mingi na makila yango na signe rouge za signe na biso na spiritualité maniko la drapeau na biso za la couleur bleu hein et ça couleur moi rouge kasi to ça déjà na makila ou na jaune rouge to ça déjà makila on monte ngote na ti drapeau ti moi vraiment ko oui fil samba micro nous en couleur on tape ba évêque même y a rouge même ba évêque même peu la micro de noir mais rouge à la carte voilà oui rouge ça même ba évêque comme on évêque là ta capture blamba pasteur on a tout ba pasteur tout ni on a carte 1 on a numéro 1 on a ça ni couleur ni on va prendre bleu si ko bleu la carte drapeau ça te zaliko siko j'aime pas aller bon siko rouge bleu y on est tant on a ti ni drapeau na biso te comment mobimba siko pour ne pas soutenir yoté mais c'est ça les mal gakuta là là ba arrêter sur votre ba vérité et faut par ba tu me suis ba ministre ne soit pas yi bambo n'est-ce pas il mateta ba konyo so si bambo pour na peuple ba lingi développer na bango te calamité banzo landala bazo kufa na bango vous comprenez ba konyo so bazo qui peuple te calamité bazo kufa na bango ba bibo ça ba atelier ko vandi ça ko beka pa congolais ba ça ba ko poussa pe na mlo ba na zanga moko na senga ba soutien pour ça posa beaucoup changa na mokonzi mutamba na yebi message bakoko ba bisenga na yebisa yi Costa Mutamba oui Costa Mutamba poti eza bona mikole goya mutona mutamu nene ya ba jeté bitumba o ezo lekela ye ezala ngo papa purifier batala na ba setre na nzambe soki ma azafu ma mobali ba mawani nga banda wana tika omoni batwana bakokoma makala mingi te ndenge bazuluka ba guerre nga mutu aluka guerre nanga akufa kaka bato bazolanda nga bayebi nga osale mabete mais bantité ba setre balingaka biso te ba déranger biso so déranger nga okufa oumela te na mokila se atoza ndenge nini atoza nani ndenge bazoluka mutamba bazotante bato bakochola bakolanda ye très bien ye kuta okufa te me bato bakolanda place wana balinga tya ye mais naza posa yo mbonde ekolo ekendaka partout nayebi ke déjà bato bakotala yango na baautorité bakutya nga na mokonzi mutamba naza na posa na ye très bien nalobaki bandeli même awa soki oyebi ozoza bavaleur ya coutume na yo te oza moto akokufa eza bango mpasi lelo oyebake moto azoyeba makambo ya solo makambo ya kuta mais soki ngai bakoza esprit ya discernement okoanalyse baloba ya motu eke tobala kozwa bavaleur ya baculture na biso toza maître fakat agile spirituel numéro na yango wana zata benga ye yo moko benga ye bosolola na ye numéro totiki yango wana benga ye bosolola otuna ye yo moko bacondition oyo esengeli ke yo mpe ozwa mpe mapapu okoba mpe lokola baninga to bakomeli otuna ye qu'est-ce qu'il faut faire de manière ke ogarde oprotéger poste na yo to bisala na yo ozali kosala zata benga ye bosolola kobanga te soso ozobanga nini soso kobanga moto abangaka akombaka na esika oyo esengeli te mais moto so ozosigné koba esika esengeli luka otunaka pour que oyo bande moko ezali kotambwisa mais toza bapage rose mibale na kati ya édition ya lelo oyo tosouhaite d'abord happy birthday na lieutenant héritier nyembo lieutenant héritier nyembo toyebi ke bakisi mvula moko ate bamvula ozemba pesa yo toyebi ke taba kwanga mongwele champagne ezali komelama mondeko vraiment ezosouhaite happy birthday donc quand la carte la carte happy birthday surtout que mon mboka le grand réalisateur ya monda école magazine d'actualité l'ingénieur Ingrid Mateta ingénieur Ingrid Mateta et pas bagati voula Ingrid Mateta là ça dit Nico la bonne champagne le quand tu mets ta maison bokoko faut se bloquer la bouteille à Guinée tout est bokoko kaka attends ba champagne pour le champagne italien mais ngai mbonde kolo nga alede wa déjà na on se melonde à Guinée parce que non c'est la bokoko ou bien nsamba OK non c'est la bouteille nsamba au mila na yebi que le progrès problème mu jeune azolanda yini to se melonde champagne et puis le kola attends puis la tu mets pas ka appeler ka nsamba parce que nous na bokoko kaka ben na yebi que le kana buta bakaba donc akomema pesa likolo makasi donc en tout cas to souhaiter la Ingrid Mateta ba happy birthday to you d'abord moi c'est comme si ba élément au proposé par rapport à des pages roses ya mukolo lelo
de tous, c'est un plateau exceptionnel. Happy birthday na Igrid Mateta, happy birthday na Ipena Lietina, héritier Niembo, le grand chef, le grand maître, guide spirituel, on confiance, c'est ma casse, il n'y a pas le ministère, il y a culture, il y a la autorité Mboka et Bélé, c'est pas moi la Mboka, maître Faka, et surtout qui a ça, c'est événement Moko Mounienne. Kuna na niveau ya Africana Palace ezalaki la cadre ya Tuti Awa 9e édition nango il est parrain il est producteur nango donc depuis qu'ici Awa Rebanda il y a 9e édition et bizaki marqué na ba action minée na ba autorité minée grâce à il y a maître Faka ba autorité passer confiance ba président Sikana en tout cas tu ebike décembre vous avez passé moi aboyi surtout beaucoup plus à Rotana hôtel parce que maître Faka bengi donc ba comédien bele pas ko pona pour qu'il y ait honneur pour la Pessi Bango. Alors, maintenant, il faut que tu aies souka. Très bien. Édition Abisso. Vous avez voyagé trop. Yo, il y a Moussala. Vous avez voyagé trop. Vous avez Moussala, papa. Vous avez Congo trop. Europe, Asie, Amérique, partout où il y a des Kende. Neti Braza, ceux qui ont utilisé Bumbashi, na goza appelé na Braza. Qu'on a pu calmer, était besoin de préparation na Bango et l'élection. Et c'est nga batuba lika, batuba zoa. Et on a ici batala moto tongi et âge à 10 niveau na agité. On a taillé. Ils ont Amérique à 12 ans. Très bien. Donc mais beaucoup tout. Mais après tu bazara pour révolution là, on va rater. Là ils ont la caméra wana. Na boyaga bangote. Parce que ils ont la caméra quand on a souka. Merci. Soit temps. Même 2 minutes. Très bien. Selon là ba congolais. Très bien. On bazara besoin ba na yo. Selon là ba congolais parce que banga ko pousser les pas na yo. Selon là ba congolais on bazara besoin ba service. Selon la Bango, on va faire Bakambo. On a besoin de service. J'attends selon la Bango. Les lycées Bango, PP c'est Bango, base la confiance. Merci Diwa, on est école international. Au moni biso, batunde babomi biso, babimisa biso to mabe copie oyo bato babomi ngeza ba pasteur. Ko bimisa biso banganga, ko bimisa biso bato mabe na bakati église, bango peka babimisi bana bato ba fazer, babimisi bandoki. Babengana bana. Pour na makambo na bango na séparate na ba film Nigeria batu ba memeli batu makambo oyo lelo ko maboyeza bango nde ba Nigeria wana mais balobaka likambo za na tana yango noir wazotala ngazo boyanga pour na za mutu akimbango eza problème te ozaka poso moyindo Jésus za mundela za noir te Maromé za mundela za noir te 15 jours mundela ko tio bota noir ya on ebisa biso premier poso pour biso to bota ka couleur pembe mais pembe a tio koma alors tu as noir te ndenge moko peso to choko ngala ko choko le na community Michael mais aux arrêter la mutu moko boye loko la yemoko to ko benga bango na neti ba masebeli ya mindele na ko tanga ba komuna bango te ya tien noir et tu okomate c'est que bango ba kosa biso nde bambuya biso ke biso ba mindele to za batu boye ba yende na vitesse mais eza lokuta e ya ga liboso vérité ya ka malembe OK yemba mapena ba frère na ngana tikofi et problème te mais vous pouvez s'en confiance attendre que vous pouvez bato bokoko bazana na dignité o ba memanga makambo na ndenga solo ba ote ba memanga na ndenge moko boye azuluka mon fils ke na ye aso mama ko ngana ye alia comme ça bando bebisa mitema ya bato mutu azali na poste de protection pour témoigner to kodya to kutu azwa mutu azali na mbongo ne muke aye kopesa suna ye akomiso kolela nde biso bato bongo nde tozoboya et mutu azala droite ya musala ya vérité. Vous avez la confiance au fait, ça y est, ça va démettre l'habitude de l'équipe bateau. Mais l'habitude de l'école, il y a bien, il y a bateau, il y a spiritualité, beaucoup de macasse, le la vie avec son ami. Merci mon père. Tina Bima, on a fait recherche pour la boutama déjà ma Cameroun. Vous voyez déjà vu sur la machine. Beaucoup vous avez déjà vu sur le bateau. Si quand il y a un bétain, il y a un petit peu Paris, il y a un bétain de recherche. Nous avons maquillé quand même une autre pensée là, pensée là. Nous sommes comment la poste à intérêt. Nous sommes dans la poste à intérêt. Dans cette moussara, on a un simbi, on a un foutu, on a nié. Donc jamais pour nous appeler ma parent, nous appeler responsable. Nous avons allez, place où nous avons eu un miquette. Ils ont problème mais mes fils qui ceux qui ont mis zéro go bandela, donc sur là, on peut ça monter pour monter maté, pour battre maté, puis on a ça monter des boy boy, ils sont battre ma zone bloqué sous. Il y a quand même un gaz à ma caméra pour ça ma caméra sous. C'est la vérité. Sortir dans ma caméra bomba. Pour me battre ma sous, on va couper mon aïe. Bah c'est tout mon aïe. On a juste ça yo, pour yo guérison. Merci mille na maman Déborah. Attaque une solution bien tenue on est maté pour nous amener beaucoup un jour on peut aux armes noires quelque chose couleur na yo, mais aux armes moyenne. Merci à papa Guy Londo, Fondation Oudan.
Donc na dit que message comment nga na décembre na un événement parce que on a baza mokete mutom besoin de cacher na ye nous sommes passés na 3000 ba 5000 baza nous sommes 500 et ça selon dimension ya monto et maintenant na salle monter pour na na zo bon bénéfice na salle on peut on a vision pour ça qui na ngaki on na bien ça qui ba autorité na moni ba risque mon maximum de vous continuer au risque pour ba nous soit tel pe na suka ba tel libalité baza et ça TV ozomona on a salle événement oyo on a kene ko teka ba chaîne na Chine na salle on a force na moko Merci à mon vital camé. Tantôt, nous avons aussi un sénateur qui est côté. Nous avons belé, nous avons belé, nous avons biso, nous avons comédien, nous avons goya. Pendant que goya, tout le monde bon, il s'appelle par rapport à moi, c'est que belé, ça les batupé, et ça retourne les amonene. Mais il y a ça l'événement, on ne peut pas comprendre que biso peut battre beaucoup, tout ça rappelle dans ma cambo. Voilà. Tout ça va pas ouvrir kakaté. Tout ça rappelle dans mon. Il y a un homme qui n'a ça là qui bon, moi comme qui m'a coupé mata, va comprendre que dans mes collèges oya. Bato qui m'a baza bato nzala te, pour moi donc atira bango nzande baza bato nzala. Tout monde. Il y a un moment qui a ça événement on a toujours sur un dialogue mon terme n'a caché na bato 10 000 bazar bato 5 000 bazar bato 500 bazar mais tellement bien à mon là c'est petit ça petit na biso azam leki mais azo déjà ba initiative bakalba ba makasi ya bato tout ba kachape papa mtu ça na faut coco faut papa mais tu as un jeune na moké de na yebi que mon conjugué doit na bato na ye na constant mutamba azaka mutu na biso soki ya soutenir déjà qui tire mo baza mutu ministère. Puis le ministère qui dit pour soutenir les ressources. Oui, voilà. C'est qui dit déjà qu'on a des problèmes. Qu'on a des problèmes. À table ministère, mes fils qui les a gravité pour déjà tant on peut déjà signature, les a déjà gondima. Voilà, merci beaucoup. Oui, signature et ça bien été. Mais bateau un jour ben la bango on a pas soutenir là. Na mon oyo les a guerre trop. On a bien c'est la ministre de Bastar. Ministre a on sait après son bon. Il y a mon kabila ressources. Il y a aussi ngalité. Mais bato comédie wana tamazoya bo bayebi ke mo fufu déjà côté pour wana mettre faka à 7 kilo. Très bien. Bo sunanga naza pe na place à mon école à 7 kilo aza pe mutaba konzi. Très bien. Tanto ba komona tangi pe si mata to koleka ba musuba bobenga ke ya pour ça la route de mission spéciale surtout avant. Enveloppe on appelle ça enveloppe na kati ya banderole biso to kocha banderole na kimo bi matocha. Voilà. Muto soutenir biso to kocha na rotana to kocha pe partout. Bato ba soutenir biso bato ba za ba boya kimba muté. Pourquoi on n'a pas de problème, ils ont problème. Le pasteur nous sommes dit pour bazar noir. Le pasteur peut soutenir sur bazar, la carte, mais on a pas monter. Pour qu'on va pasteur, tantôt on a passé la bishop qui est on connaît mettre faka. Il y a on a bouilli mais pour la bino ministre, autorité veli, na bi mon connaît Patrick Kiou. Il y a soutenir ngati. Il y a qui événement, ba image ça. Docteur Chaman. Mon vie, il y a qui a soutenir sur événement. Merci la bango on zambo ko ba la bango pour bango bazotia limite ba ke pe na côté osambela ba boité moto ko changer mo ba fosa ba mutek de zongela jimbango ya makambo ba setre tana ye koka moto zonga ye mo ko sa ke ba bende ma polo très bien ndile ba yakina minduki biso to ya ko muti na côté ya kama malembe moto ya comprendre que on va changer la comportement bango to zongela ngo comme si un message na maman Deborah na papa Gilwando et moto na tshotangela yo voilà. Il y a déjà un peu il y a déjà des déjà. Et ça bien. Mais pas déjà. Et ça bien place dans la souka ya mwana confiance na batunyo sur numéro na mwana ya poto na kin izawana bobenanga oyambanga moko na pesa mututé. Voilà. Mais si la batunyo sur la poste la protection batika la finance la domination maladie cancer paralysé sida ya kindoki eza ndenge nini ekolungwa nango po kimbango za limité ba secret pour tout le monde pesa limité mon mona ndele bakaka melo banzila na beno bezi bulia bakinzila batu nyoso batalinga yeba betango tani na déjà besoin de guérison o kitao mata même bando bela déjà on comprendre nga déjà ndemo tani no sentir changement comme si mon kimbango mama qui pas vite tu ne continuer mon petit masou tata kasavu andu masou papa pradi ya kanga vita kanga batu nyoso bazotalanga miniature qui butali so bande ko bela osina guérison ko benga ngayo moko o sentir signe tant ozola ndi motali mission o yo mo benga ndi oui bato spiritualité le solo bazali et kuta pe bazaki ba ya bato pe bazala spiritualité bazali limité bazape merci di onenge pesa une invitation na cette une fois merci. Voilà, merci tous les maîtres Faka, les guides spirituels, la carte à plateau, autre comme vraiment la souka, édition, la biso, qui est la colonisée, belé, vous comprenez que le ministre est trahi, biso. Alors, beaucoup de gens s'abonnent massivement à la chaîne de l'option Monde École officielle, peut
ba o ba problème ndenge na ndenge boza besoin ba sport publicitaire no le canal na kata monde ekolo ba numéro option na benga biso o pesa besoin azwa ba faveur na kati ya ba émission biso benga tout ko yamba. Merci Ingrid Mateta, merci à Benjamin Kilunga, merci à Papa Bana Ebele, Wilfried Samba, la la présentation, on se retrouve prochainement dans l'édition Moussouya Sikaso, Kolo Sasomi, Matoti, Kilibino Kaboué, la Nanzembo, ou le Péboué Baki, Ingrid Mateta, Abaki, si vous voulez, moi quoi, je faisais beaucoup plus bye.